Mbote ya mingi na bandeko nyonso ya Ana ne Congo oyo balandaka programme na biso na YouTube ezali na kombo ya Ana ne Congo, ANA space NE space Congo. Bandeko na ngai lelo oyo nakolobela lingala mais nakolobela mingi ba promesse na pesaki bino nalobaki nakosala histoire moko na volume 1 2 3 peut-être 4 na lisolo oyo nakobanda lelo eza na makambo mingi na kati mais nalingi bolanda ngai attentivement nyonso oyo pona kozala muzombo, pona kozala motema malamu, pona kozala na bizaleli ya kondimaka batu emankaka nkano ndenge biso bazombo tolobaka. Moto nyonso aza moto ya kosalisa te, moto nyonso azali moto ya kondima te. Bandeko na ngai bolanda nga malamu, numéro ya canal na biso ezali 0044 740 40 22 327. Tozali basé na Angleterre, na précisément na Londres. Ngai ndako na ngai ezali ya 15 minutes ya Buckingham Palace, ya ndako pa ya roi avandaka parce que la soirée n'était naza 15 minutes. Donc bato bayebi banga na vandaka soko ozwi metro na ngai oza na 5e station ya metro okiti na Green Park omoni ezali Buckingham Palace. Donc ça me prend 15 minutes na metro okoma esika roi avandaka. Alors bandeko na ngai comme na prometaki bino nakokende directement na lisolo na ngai. Bandeko ya mokili mobimba ya Angleterre bolanda lisolo na koloba lelo na kotanga bakombo sans tabou. Bat na kotanga bakombo na bango bazwa yango na ndenge ya mabotelinga rigerte, mais quand même lisolo oyo bo confirmer na ningaki mais oui le monsieur dit vrai. Alors bandeko na ngai bambula na kobosana mais batu ya Angleterre boyebaki ndeko moko boyebiye kombo na Ezebio. Avant na Brixton azana bomoi mingi bayebi Ezebio. Ezebio azaki na mwasi na ye moko kombo na ye Bijou asi akufa, que son âme repose en paix. Bijou wana na vie na ye na contribuer parce que mukanda na ye ngam nasalaki yango nasalaki mukanda ye ko na idée te mais nasalaki na kombo ya ndeko na ngai parce que Ezebio aza muzombo aza angolais. Ezebio aza cousin nanga ba Vashku bazola na ngai, Vashku na Belgique bazola na ngai, ba legi musu na Allemagne, bana ya Manu Vashku. Manu Vashku azali cousin ya mama nanga, grand frère ya mama nanga. Alors cousin ya mama nanga bana na ye, mama ya bana na ye azali mama leki ya mama oya bota Ezebio, leki na kulutu. Donc c'est comme ça Ezebio azali ndeko nanga. Donc natana ba leki na Ezebio tozana baleki moko en commun. Bandeko Bijou wana ayeko kufa. Batu ya Angleterre sikoyo tozana na Bijou mwasi ya Ezebio. Tango akufaki, alors ebembe na ye il faut ekende Kisasa. À cette époque hein, ça fait longtemps, na ebisu tiki 20 ans na ebisu te. Il faut ebembe na ye ekende na Kisasa. Alors matanga église à Stockwell. On a Brixton, église catholique balouaki, fallait après messe et bembe eke na Congo. Alors ngai le plan ko tourner mingi, il faut na kende na France ko récupérer ba sapato ya Weston. Parce que ngai na kotisa ba Weston ya crocodile e belé li solo wana na nga ko ba yango te mais ba oy ba yebi ba ko témoigner yango. Ngana kena batu dozo ko ba sapato ya Weston ba croco ba sala ba commande na sala même emenea sabato na ye ya triple ya crocodile. Alors bandiko na ngai lokola enterrement feli bembe ko na 14h
naki na bacope na France et puis naki na bato oyo baki na kozela basapatu j'étais obligé na premier train ya Eurostar tant on a Eurostar esala misika naki na ticket ya première classe na zwi na premier train na kei na komi na France na 6 mois naki na mon besoin na zonga il fallait na koma awa ba 12h30 à 13h na komi na gare du Nord boye gare du Nord bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, train et quand même la tunnel on a Eurostar esala misika. Ah, moi na zonga ezalaki te to vandi to komi ba 17h boye ba 16h boye ba ko autoriser que bato bakota nzela efungwami. Alors le na billet à first class, il y a première classe, bah c'est les priorités, bato bakota surtout koti, ne comme ah ba 18h, ba 18h et quelques. Na komi pe na sala ndenge ni sigoyo. Na bengi copine à l'époque, na fusée sur la palaki mais na bisute, na bengi Sharon. Sharon azali mwana oya botama awa na poto, mais azali des parents tata nigérien, maman ghanéenne. Mais baboti bango awa na poto parce que ba parents qui étudier à cette époque, taya Calais à 60 et quelques tata bango qui étudier awa na tango wana. Alors bango babotami awa. Mais bazonga pe en Afrique, ba kola en Afrique et puis ils sont revenus pour continuer ba vie na bango temps parce que ba 18 ans, ba 19 ans ba continuer vie. C'était ça. Alors na bengi copine na ngai lokola voiture na maboko na ye aye ko zwanga na gare du Nord. Na bengi bato ba kina besoin biloko ba sapato ya Weston. Ba bizanga meno to na terrain. Oh, mais et bien c'est que les non mais tant que me kideki puis surtout to tikali a on a terrain parce que ça qui n'a été. Ah, nazi copine na ngana ke tika na ndako na ye. La bien chérie s'il te plaît, kuna nana ba client ba et puis en mbongo na ko ya après. Na tiki copine na ngana ndako na ye, ngai na ye na terrain. Tant na kuna terrain na koti bato ebele. Leki na ngai ya mwasi Dieu merci. Bato mingi na Londres ba bi Dieu merci. Dieu merci, oya mwasi quoi. Dieu merci, landa li solo oyo na lobi lelo. Li solo oyo zeli basé na nana. Ndenge ni na yebi nana. Ti mokolo ya lelo, nana alanda kangai posa aboma ngai. Il me semblerait que ngai nazali mobali oyo nzambe aponela ye. Incroyable. Mais na komi na moment sikoyo ke na lingi na mona bazolo ya bato likolo na komi loin et pas na komi na kozonga tout simate naza désolé. Nazali désolé. Bandeko na ngai na komi na terrain ya stoko ele wana isika bato bazaki matanga bazaki bato bele doki bazomela masanga bazolia na bango nga na komi ba 18h ba 19h moko. Tant na komi wana na d'abord Mukoko Asakufa, que son âme repose en paix. Aïe, mais ça va être non, na kena voiture, na pêché sapat na ya, j'ai peu bon na ya, na on a si ba combé ba, a pêché ngai. À cette époque, ba 500 livres bon belé, 600 livres bon belé. Ba 20 ans passés, hein, ceux qui plus de 20 ans, plus 15 ans, 15 à 20 ans na yebi souté. Bande ko na ngai, ba tout ba kena besoin biloko, ba biloko na bango, donc na poche na ngai na plus ou moins ba 3000 livres déjà. 4000 livres na mokolo wana kana butu wana. Alors na moni malamoko Dieu merci leki na mwasi à s'approcher. Ya biso ma d'abord tala komaki batu ba ya mais na bok ba ninga ba kabra na ngala solo masanga. Alors Dieu merci a moni ngame ya so ngai so masa mais to la mort de masanga esili. Na jui 50 livres na pesi Dieu merci. Dieu merci landa li solo oyo na ma enterrement ya matanga ya bijou mwasi ezebi. Dieu merci azalaki na mwasi moko mona ye Nana Lumaya azalaki ko accompagner ye. Amoni ndenge na pesi na ndenge na lataki kuno bakendeki isolo basolaki mwana ye bayango ezate. Eleki mo quelque temps namoni Nana wana zongeli ngai. To mena wasanga tozo solola Nana wana azongeli ngai. Boli msangani wana prendre malili donc Nana wana zongeli ngai. Oh ya la ina benga mutu se opi akante téléphone na yo na benga mutu kaka rapide ne psiki nazana on a terrain. Oh. Et maman mes téléphone ils ont ya privé. Oh pardon, na sala kaka sini kana ngumela te. Ah, na pesi téléphone. Nzoka nde abenga numéro nanga. Abenga numéro na ye, na téléphone nanga.
abenga na crédit abenga numéro na ye numéro na ngai ikoti na téléphone na ye na moment wana ake mo côté po abenga Faustin Kitiona abinga me mutamutu biso donc yozana ndule ya kitoko na carte machata ndule ngai me batterie na ngai te vraiment ça lote alors na moi imprimer wana Faustin to ngai na bosani ke petit téléphone na mutu na zongi na Faustin toke na voiture na fongoli coffre na ngai na démarrer moi moteur na tie musique na musique moko makasi so ya kitoko so ebandi ko beta wana esali ambiance ya kitoko tango wana wera na bajibe baso dondwa donc esalaki ambiance moko kitoko mbongo wana die merci azwaki asomi masanga na groupe bavandaki basalaki na mama bengaka mama Makiadi mingi bayebi azama na monsieur Musombo mais awanga na kiangolaise alingaka bimane mombata mais elle est angolaise donc batu bazwa mabete bana na bazwa mabete ndenge na cité kombo na ye mais nazaki obligé kombo na cité ya mama Makiadi alors basomaki ba whisky mama Makiadi kuiti esaliye alors ndenge na pisaki die merci 50 livres asepelaki te peut-être namulika mamoko ayepe nanga na bazombo pe bakomi kopesa bango valeur batu ya pamba alors j'avais vite remarqué que non comment na kuiti na répondre na ngai te abandi ko sala yango abandi ko loba muzombo za nani akoyepanga nazali lelo bino bakoma ko loba bino batu ya pamba na bine mama Kiadi osoba na ngai te ngai oyo moto ayebi yo nalobi na ye ngai mama parce que nayebi na kati donc ezali te ko lisolo parce que ayebi nga nazali nani na ye alors lokola kanda na ye ezalaki ya ndeko na ngai azalaki mobali na ye nayebi ke bajeton ezalaki wana mais ye aza muzombo ndeko na aza muzombo nga naza muzombo sikoyo kanda ya grand frère na nga wana na ngai qu'est-ce que ça a voir na nga soki bango bakabwana grand frère wana abali mwasi mususu atie na ndako na be mwasi ne atikaki na ngolo ayaki abali kanda ngai qu'est-ce que moi j'ai à voir na makambo wana lelo yo langi masanga bari ko luba kido muzombo mutu pamba naloba ne boye nini yango esalinga kanda kwa zali ndeko na ngai ya mwasi ifale na longwa Faustin benga mino mama oyo bali ko exagérer na longwe na kei Faustin mais non mais soki okay bango muziki ngabino na kei bandeko na baluka na kena Faustin alandi ngai na ba Robert ba yeme vie ko kende tetika na kota kena voiture na kati muziki place ambiance et baby na koti na démarrer voiture na kena ndako na nga vraiment tant na kumi na ndako na nga na koti kuna na sima na parking na nga na sima kuna ya biso obi ndako na nga be ndako na ngai na parquer voiture na parking na nga na sima kuna na kangi porte ya parking na zongi na kokota na ndako na lingi na sokola na benga mwasi na nga ne sege no écoute na zoya kuna na sokola nanu tout ça ndenge zala kaka lokola ke na ndako na ye bandeko na ngai kala mingi te porte na ngai ya ndako esone na ifonga ndako boye parce ndako ezaki ndako ya se et puis eza na ba chambre likolo na fonga natana na trou boye na moni Faustin na fonga porte boye na moni Faustin na Robert na Sikiti na batu mususu mais Faustin boki su wapi oh non oyebi ke batu nyonso ya matanga baza na terrain bazo ya awa na ndako na yo mais non matanga batu belé na ndako na ngai basala nini oh mais non kuna dina sango etamboli kino yo za wana oza na masanga na ndako basanga tu ya mokili yo za na ngodo bango tu bazo ya awa na katse nini no lokola bango to yeba be peut-être ba yeka poto continuer ambiance na ndako bango kaka parce que Sikiti za leki na ngai Robert za leki na ngai Faustin na bazaki na siki na nsusu ya mwana mwasi boye na si na bimbo bokota to koti Robert leki na nga za na bitiki no kota ngai na komela oya guna nga ndenge na lingi toujours ye aza linga ko provoquer nga ngabi ale pona oyo komela ngala komela oyo Faustin amela na yete Sikiti amela ka bière jour on a assis na 5 casiers ya bière na sima kuna parce que na bitu so masanga belé na ndona za bomba vie za un peu différente par rapport à lelo
oh tovanda kaka tuna omela ndako kala mingi te porte sonné batu nyonso ya matanga baye kuna na ndako na ambi kaka ba Dieu merci baye Dieu merci aye na nana lumaya wana na ndako nanga. C'est pour la première fois à côté na ndako nanga tala mais oh mais ndenge ni mutu oyo awa na Angleterre nga na yebi ete selon ye mais ayeba kiteke non Dieu merci ayebi ngai ke nga nazali koni na kati ya Londres wana. Alors tovanda na pesi bango basanga na sur la choité na zuba whisky na pesi ba vin ba mela fete comme tina 5 heures à tongo batu balango ekuiti na tongo batu babimi. Histoire vraie on a ça raconter batu babimi bakei bamsu baso na mokili te amsusu mingi bazana na mokili na histoire oyo na ça raconter na tongo batu babimi ya le bakei na bongs nga na lali to komi ba 12h30 no ki porte na nga ndako ngr oh mais nani susu ozobe na taille na fenêtre likolo na se na moni mutu te mbala moko telefone na nga esone na yamba boye alors nani wana ngai nani o ngai entel kombo na yebi yango te muto na yebi te olingi nini o te na sana bitana so na yo makambo nini yango te na sawa na pota paye na yo toki na fete lobi na ndako na yo yango na ngai na zongi pona solo na yo médicament yango so na lobi na telefone te na bizana mona yo na expliquer yo osana pota ngai ya parler na tela sina zo mona ete na kiti na se na komi na se na kiti na tali na trou wana mais longi oyo mutu atela boye na yebi ete na fongoli porte boye mwasi moko atela alati jipe mini jipe atela donc kaka misabi ndeza ya mwindu mais atela jaune ne longi tina makolo tout ça mama oyo na nga likambo ya gravité likambo ya gravité mais na bizana sono kaka mwana mwasi na kotisi ngadi mama vanda wana na vandisi ngabi pia nga quelques minutes ngabi omela nini yango o kabela nga pesa nga oyo ngombe ngabi no ji tout ça ote kabela nga oyo offrir nga oyo niko ko offrir ngai ngabi mbo na salo cocktail o na ko cocktail mais cocktail la na bila nga tezaka ndenge ni na mela nga yango te ngabi ok d'accord na salo cocktail avant de na kena cuisine na tout ça nazaki na armoire mbume masanga ba alcool ba vin tout ça samba ba foste donc oba yebi ngai ba koto yanga ba koto ngai ba yebi nga nazali donc tilelo je vis comme ça na whisky ba vin parce que yanga na mela na sali cocktail na sali na chena mesa na kilikolo na laki pantalon quand même na polo parce que na peignoir si je me souviens encore na kiti na se pona yoka nini oyo bayebisa ngai ya vandi kuna ngana vandi na kanape na ngai naza kotala moto na vandi na ye avandi boye sekene te moto avandi boye na moni ke mwasi wana za bolumbu aza na kaleso te parce que avandi apasi makolo na yebisi me na moni yo oza na kaleso te abi na kaleso te atomboli jip na ye donc alakisika peut-être nzoto na bi abi oui na pona moi te na sa biza mopepe na biza mopepe na tanga bi oui je comprends que moi za makasi c'est normal le ba makambi mama abandi ko expliquer ngai que non moni vraiment na to sola na Dieu merci mais Dieu merci ayeba te ngane ko kutana na se blague na yo za mobali moko na ngaku na yebi yo te mais vraiment oui pataki ngai na sepe na yo na ngana mobali te vraiment zata kopé na ngai tout ça ozana mobali te ozana bana ko ndona za bana mibale kaka entre temps azana bana mine bon mobali na yo tout kapona déjà kala tout ça pesinga maso nombo ngapela na mwasi nanga mais o pesa ngai ta na réfléchir parce que na yoki yo vraiment na omona nga mabete oza mutu sengi merci po yebisanga kino wa apprécier kingai mais nga naza na mwasi alors na yoki yo ozala numero na ngai tozala ba camarade nani toyebana nanu tosololi na ye mutu nga linko kende te
ngabino asala mai loko kolia ngafona lia parce nazana nzala mwana mapido te likambote alinga elinga tenga non 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 loko lia za déjà mandambu to bimisi to tena tabi to lena ye jour wana alongi mwata akei mais en plein masolo na bino antuka na sala kana ngai na sala place tel na bandaka boulot RT na vidaka boulot RT zo ne makambo tu wana azo capter yango bongo mwa na mwasi na ngai mais makoso mike yaki. Alors dimanche wana na ko obligé lokola weekend copine ngai apasaka na palais weekend na palais samedi dimanche leni copine ngai asala na tribunal à cette époque azala ki QC. Alors soki na lali kone pa na yete il faut lala et pas na ngai lokola samedi wana nazwaki ye il fallait to passer weekend lokola likambo ene yaki na moni no na tikana ye na ndako na ye comme ça son assise dimanche hein na ko kene ko zoyer ou bien la kela lali ka kuna ti lundi dimanche na poko na zongi lundi atongo po musala pasina bana musala tongo tongo bande ko na ngai mwana mwasi wana akenda akomaki na après-midi il faut na ndako na ngai donc reposo na pesa ki yeke no na bandaka bulo bo to na ya pali fona se reposer parce que na banga tongo tongo na mutu na ye ekotaki donc tango na vidaka bulo na ye pale parce que na banga ba 5h na banga bulo 6h tika do soki na ye il faut na lala omona ka porte ngr na yango ye na moni ekomi na ko obligé na bima na ye bandeko ngai na sexe nazali machine na bombela bino te na melaka na ngai eloko te nazala ngai na kisi te bayebi ngai mwasi nyonso azala oyanga na kotanga bakombo te na kotanga bakombo tango na kokoma na lisolo ya moto moko bandeko mwana mwasi oyo lelo na mema ngambo nana wana ngai mutu na prendre nyonso ngai mutu na kene na restaurant ngai mutu na kene na cinéma ngai mutu na bimisi na baboîte ngai mutu na lakisi ye ndenge ya kosala sexe ndenge ya kosala sexe ya malamu c'est à travers moi bandeko tango na yebaki mwana mwasi wana akoyeba ngai na monaki ndako na ye nasi 7 mois après parce que nazala na tante na kiri mwana ndako na ndako na ye nazala na tante donc ye muto yaka donc soka ye atana bandeko na ye abashi baza awa bandeko na bayaki sika kuuta na Congo ba ye na ya lobana ngai ke bandeko wana ayambaki bango kaka po ayamba bango parce que tata na bango aliaki tata na bango donc bandeko na bazali bana tata leki ye azamana tata kulutu ye aza né à Goma parce que maman na ye aza rwandaise aza utu ya Rwanda donc abotami kuna maman na ye autaka Rwanda ya vivre na Goma Rwanda bango pe na enfance na bango bakendeki Rwanda bazongaka mais tata na bango azalaki muti ya bandundu akendeki kosala na Goma parce que bamitaki ye kuna c'est comme ça que son papa s'est rencontré avec sa maman baboti bango kuna makwakala oyo azaka na ba vidéo wana sala ba vidéo za ofinga ngai bango na ye bayebana déjà à partir ya Goma parce que bakolaki ensemble makwakala un peu plus âgé que ye il me semble donc makwakala abandaki ndumba na ye na Goma yango wana mwana mwasi wana atika ngai tranquillité asalaka tout akota kote na makwakala po makwakala afinga nga parce que alanda ka ba vidéo na nga nyonso bandeko ozali volume 1 bolanda epai na kokoma ngai pourquoi na meki na ba vidéo oyo makambo mingi esalami na ngai ti na ekomi na niveau ya poison bandeko ekomi na niveau ya kisi donc tout wana bazosala nga mais nga na pe distrait c'est que tango na ye kokoma na niveau ke bon makambo oyo na préparaki parce que bato bakotaka na ndako na ngai faut koboma bango à travers bouddhisme à travers kisi c'est là que na ye kokende na Benin pour na mélanger makambo na komi na Benin moto oyo ya Benin il me regarde la bi oh mais yo ozana mwasi ozana basi oyo
bakoboma yo. Obomanga pourquoi? Babi mwasi moko azawana. Mwasi wana d'après ye amona kino nzambe alakisaki ye yo mobali na ye ya vie. Mais nzambe alakisa ye ngai alakisa ye bongo alakisa ngate pona nini. Abi mwana mwasi oyo na yebite nini yo sala ye. Mais ye akoki ko vivre te sans yo. Asala ba mystique na ye tango ye alakisa ngata la bopaf nani nana. Abi na yebi ye na bimaka na ye. Na narate ili solo ya mwasi yango. Akamwa abi oyo mwasi mabe. Nana lelo yo so landa ngai obomanga. Ponga mobile na yo ya vie. Nana Pasteur Mbata. Angleterre me eyebi yo ozalaki na église ya Pasteur Mbata. Mwana mobali moko azalaki na ndako ezebi ya mwana moke. Azalaki na premier régie azovanda. Azosala l'église ya Pasteur Mbata. Pasteur Mbata azana bomoi. Lisolo oyo eza ya yo. Mwana mobali wana nzambe aponelaki yo yete. Oyo tchaki na ndako na yo abandi kolala na ndako na yo ti mobali na yo akuti ti mobali na yo to abela ko problème mutu pona yo. Est-ce que tango nga na yebaki yo nga nazalaki na vie na bino? Nazalaki te. Nana oyo yo osana mobali na yo nga na yebite yo moko za consciente mokili yebi yango. Ndenge lelo koma ko prêcher est-ce que oyebisa nzambe na yo na mokili oyebisa bango? Oso témoigner mabe wana. Nana nga na yo te bana ngai sina linga yo na ko luka yo na linga yo ke no yo na kote na yo ki to na luli yo ngai. Nana $10,000 pesa ki ngai. Pona sala mobile na yo. 10,000 wana nazwa ki yango nga. Tona refusa ki yango. Que soit mbongo wana, zo se pas mobile non. Mbongo te ote, ese ki mbongo mobile na ngai. Qu'est-ce que moi j'ai dit? Mbongo wana ezonga na mbongo mobile na yo. Nana moto ayebisi ngai ezalaki mayele dina cheche amoni ngai mokolo na ngai vie. Na sena monyo na voiture na yo à 3 reprises na nzele moko boy. Kabi a petit wana lelinga te mai na sokobi banayeka. Abilanga azali mwasi ya mutu. Nana yango na tina na se retiraki. Nana je comprends que nyonso na sala pona yo na vie na yo nano zi mobali ya bongo te okozo mobali ya bongo te. Muzombo azali mobali ya solo. Je le dis aujourd'hui, eza na sexe. Okozo mobali bana kolala yo ndenge na lala yo te. Ndenge na za kolala yo azate. Ozo mobali te oyo ndenge na zaki ko kabela yo na yebite na tangu yo continue a vie ozo mobali oyo azako kabela oyo kabela yo ndenge na zo kabela yo. Na vivaka bongo na mwasi nyonso. Ngai na respectaka basi na zwaka soin ya basi na za bongo. Na kozala mpe là mais il faut mutu o meselo baki ozali mobali ya solo na za bongo. Mwasi nyonso oyo alala kananga ako kende te parce que azalaka satisfait na sexe et chaque fois na sala ka mwasi na sexe na ye atikala kana mbetu il faut alala akote le matin il faut alala. Et je le dis na mwasi nyonso oyo azalaki mwasi na ngalala kana mbetu moko. Mwasi moko te abali no tika mobali oyo akabela ngate bango nyonso tu nana oyebi ke mobali ko kabela yo susu parce que tilelo osusu mobali te yamana le tilelo nana ozoko vivre te ozolandanga partout kana ngai mais ngana zana vie faut vie continuer. Nana na komi tellement loin. Tango yana bala mwasi mususu na Congo obengi mobali wana. Et pas de mwasi wana na Congo. Osali tout ozwi numéro.
bomi libala ke no wana mobile na ngai libala wana na bala ki susu te. Pai aza petit ka ya ngai osali amitié na ye parce que moi si ya pai aza musolongo azali pardon muswahili ekolo na yo osala tout po epai ya pai ozoka ba numéro oyo ya ngai bosala soki ndenge nini ni surtout yango na tina mwana ya pai ya mwasi nazali papa na ye ya baptême yango na monaki ngai na longwa pai na yebike nana agataka métier na bino parce que na besoin ba information na ngai bakino na zo mwasi musu ya sika parce que il faut ya kota contact na mwasi wana na kopesa lisolo nana landa bien omoni ndenge Thomas ayaki na Angleterre ayeko lala yo na ndako na yo Thomas azalaki ndeko na nga po yo venger etungisa nango nga te mokolo wana tango Thomas na ndako nazolala yo na butu yo za na contact na Picasso ngai na vandi na mbetu nazoyoka bino na telefone mokolo wana Picasso alalaki te na konara te nyeso tu oyo sala na ndenge ozwaki mwana mwasi oyo ya muswahili mususu Makizembika po bango nyeso tu na kopesa lisolo ya Trocadero donc lisolo nyeso tu natalaka munzambela natalaka yoka natalaka babisaka ngombe oh mwana mwasi oyo yebiti ateaka ngabi boyebi te ngana yebi batu bakansaka naza fu nalinga nga boyebisa bango te namoni lelo ke histoire na yo na beta yango omoni tango yo kozwa cousin na nga yena ndako na yo bolala tango yo za contact na Picasso na banda ye bu mwana na Ngola oyebi Picasso mwana na ya mibale aza mwana na ete nazoki informer yo lelo mobali na ye oya Belgique aza soki cousin ya Werason ayebi te ke mwana ya mibale mwana na ye te batu ya Belgique bakoyoka sikoyo Barcelone surtout après ça nakopesa bino conclusion okuta contact na Laura oza na contact na basi ni surtout oyo bakala paela nga oza kota na contact na bango po yo ya na ndako na nga lokola koma kosambela tokopesa yo temps obenga Jésus na yo na nzambe na yo oyebisa bango ke non en tout cas tala mutu alenga damenga bino nyonso bokotaki na ndako oyo bozoya na singa tango na uti na Benin totiaki biloko na ndako oyo kino boya kokota après ça bino tout tokoboma bino ozali volume 1 na soki awa esika oyo mokolo wana tango Thomas olala yo tsingi ngai nazalaki na ngai na tele na phone tango so na Picasso tozoyoka yo Picasso azosipika nga nyonso tout soko yebaki te lelo na yebisi yo à la prochaine volume 1 yango oyo